Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo, enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous à un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551
30 38. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazu wapi. Boyebi à travers l'émission yo tokendaka partout esika musale bengaka biso. Le bomona toza awa na Flambeau. Flambeau eza c'est une grande avenue minutu boyebi o eza ko sala ki bazo uta Gombe bazo uta limité bon marché babima. Donc Flambeau yango eza venu ebani makasi. Mais Flambeau le eza na niveau nini eza na état nini. Ndenge boza komona na bilili neto y ensemble tout palper du doigt réalité. Yakin awa na avenue du Flambeau. Pourquoi pont au baro yango kate? Parce que pont au bozomona et salama depuis kala. Et comme déjà presque moqué pour na robukana. Le loba ko beta c'était kin bopeto. Mais pourquoi pont baro occupé yango te? Nous moto sali descente na bourgmestre commune à Barumbu pour na palper du doigt to ba stratégie ni ba ko sala pour que bateau baza kotoyo et qui makambo za la bien parce que balobaka vaut mieux prévenir que guérir. Alors tout tikabino directement to pousse na moké tout le monde la réalité yango ndengeza na André Njeka on a tete l'équipe mafumbe puis tout continuer à suivre. Toza na cité Kitoko. Cité Kitoko na commune à Barumbu bien sûr. Et na commune à Barumbu na quartier Ndolo. Excellence yozo diriger commune. Mais pourquoi vous une stratégie pour na pont tout le monde qui pont déjà commis déjà au Bukana. Excellence. Bon, ce commune les lobbies sont chaque fois tozoya ko inspecter site oyo. Ezali site moko oyo le lobby so tozo lancer SOS. Na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na premier ministre monsieur Sylvestre Ilunga Ilunkapa parce que parmi les priorités à 100 jours avenue Flambeau c'est moi dans entrée à cité Kitoko on a à pont et rail wana eza premier site valise parmi les priorités dans 100 jours le rôle à 100 jours et qui comme le gouvernement ya sikekoti bas encore très au sérieux parce que affaissement ils ont ça moins tout ça même assainissement exact pour ça to meko ça l'assainissement to longoli ma belé ou soutenir ma brique au moins lobby pont o ekoko ya ekoboma bato donc c'est qui fait qu'il risque d'avoir une catastrophe moko dans les jours qui viennent surtout avec la venue de pluie et on tient à lancer SOS parce que moi il faut pas que les lots qui ne peut pas interpréter monsieur son excellence monsieur le gouverneur a pris une initiative mais il ne faut pas que na initiative wana moi piège mususu ezala ba site mususu botiki pour qu'en entendant que lobby creusé ba dégâts pour que ba on tala monsieur Chantini ayena nini et bandi obomisa bato biso toza derrière philosophie eza état d'esprit mais dans ce état d'esprit il faut qu'il y ait aussi la volonté politique gouvernement central aya parce que ça ba grand travaux il faut ça la il faut d'abord qu'on réhabiliter pont wana surtout la sécurité ya population bino mo bomoni ndenge pont wana eza ko bukana ce que tolongoli mabele wana et soutenir donc brique wana d'abord il y aura affaissement or qu'affaissement wana pont wana ekokoya il y aura aussi éboulement bato bakokufa alors ngai en tant que numéro 1 à commune à Barumbu avant que le pire n'arrive avant que la sonde de plus n'arrive na nimbule et ya moni na lancer SOS pour que même kana ko ya kota la situation est vraiment très urgent et situation mo est bien té si tout banan ba pesa bango autorisation ba vendre parce que baza paiement na rail baza paiement na pont au déjà lingi bukana yo sa bourgmestre commune à Barumbu na pesa bango autorisation nakuti mingi za ba chef de quartier mutazaye ko sala donc ba occupation donc précaire sans passer par la commune donc anarchie non soit établie par le chef de quartier et la police parce que la police a pu placer bato mususu donc ça site moko oyo to sola qui na son excellence monsieur le gouverneur azaki na Japon a pesa kinga autorisation na ça la réquisition ya police mais le kola yemo son excellence monsieur le gouverneur azongi parce que moni biso to alko ba soldat commandant azali commandant za son excellence monsieur le gouverneur le kola ya pesa kinga odani ndingisa yango tinanga pertabité moni mot d'ordre gouverneur a pesa fona pesa na benga bino ba panzi sango bomona risque ya musala oyo gouverneur a pesa ngai peut porter ya SOS na zo lancer donc le kola yemo ka ye
aza sur place na ye na elongo na biso to ko passer à l'acte ya ba instruction o ya pesa biso bon ni ba instruction o ezali micro na ko le ba n'importe quoi par rapport à l'instruction on azwaki et pas son excellence monsieur le gouverneur important ça pont parce que tout balé kanaka peut-être ba musu acha ngo kate important ça pont ezani parce que rai pesa likoro nango soki le est bukani et a souhaité mais tout balobara vous me prévenir que guérir soki le lot ezate danger ni nekozala pour la circulation. D'abord, eza train urbain et les kakawana. Et puis, eza eutaka kota ba usine. Ba usine o e magabane ba marchandise nango e kende ko ravitailler par-ci par-là. Et puis, eza pont, ils ont permis de circulation, il y a ba véhicule, puis il y a ba piéton ba les canasser. Donc, eza pont mo eza d'abord intérêt communautaire. Ils ont intérêt public. Donc, ils ont très stratégique parce qu'ils ont permettre Barumbu, ils ont en contact dans la ville, société n'a besoin de monnaie, Brasicole, Bralima, et évacuer, on va produire même par rail. Parce que Bralima a besoin de casier na Congo, et mieux c'est qu'il n'y a pas route, c'est qu'il n'y a pas wagon par train. Mais ce que pont stratégie nango, t'as la risque ça nango, t'as la population le lo ebele bazovana, ce que le lo koye bomi bato. Lobinde ba condamné biso pour nani bolobagité. Ya on biso bi avant que le pire n'arrive. Ya on a personnellement na ko lancer SOS auprès de son excellence monsieur le premier ministre. Donc le gouvernement est côté avec le ministre Yaliboso a aider le gouverneur Nabiso parce que le gouverneur nous a instruit. Alors nous avons outre ba mesure au gouverneur lancé biso parce qu'il a lancé SOS pour ceux qui ngana lobité na komba bato barumbu bato comprendre que barumbu le autres ça risque parce que ba konzebele ba lekaka bazo monango mais bazo tenir compte parce que total na priorité à 100 jours ba bosana ki ngo tina biso to lancer SOS parce que ngai na minute nazo que déjà pas chef na ngai na hôtel de ville na présenter dossier pe na ba élément nyoso o ide biso peut to visiter site ngo pour que bato ba mona danger ezana liboso soki ba kebité. Oui, parce que le problème qui est là, parce que les gens entre avenue Flambeau, Nassima a au moins les gens rail. Or que rail wana sécurité ezate. Tous en bana a les carana bango rail bazo sakana. Or que train urbain c'est bandi. Or que train urbain train pour freiner et 5 au moins 500 à 600 mètres pour freiner. Mais comme on est cité ils ont construite juste à côté ya rail. Ils ont mesure moko ya sécurité ezate. Très gros à les oya si longue na vitesse na gare mais ce que mana bazo traverser bazo sakana parce que mesure la sécurité ya gare de Fouezate et risque ya baba na ko kata batumsusu batumsusu ba utaka na poids lourd ba kata ba kota na cité kitoko parce que accessibilité ezali même na butu donc bato ba lekaka mais ce que les mesures atamo ko sécurité ezate parce que biso ba rumu to ata na mesure moko te ya montre bi que ça vraiment dossier moko il faut prendre très au sérieux c'est une cité qui va ils ont attiré vraiment attention ya ba parce que reprise à train urbain avec tous les risques que vaut mieux tout en avance que tout là-bas. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'homme prudent voit les mal de loin. Moi, je pense qu'il y a M. Guillaume Ilunga, Ouazali Bromès, Kumina Barumba, Osa Mossa, mais Premier ministre, Premier ministre Nabiso Asika, toujours bêta c'était Nini Yango, Moussala Mounene Yango. Oui, il faut passer presque des grands travaux. Nengue, excellence, monsieur Guillaume Maouti Koloba. Mais tout en aussi, on a zali. Bon, la personne a 4 coups à monte et belé bolé kanaka bochara kate. Le lot, ils ont réalité à kin. Tout le cabinet botala n'engeni cité en zali. Et puis n'engeni était à point et commis. Moi, je pense que Yemoko chef de l'État parce qu'à la mission, je pense que n'enga dans souci à Baimboka. À couper sa solution na problème au pont mais en attendant que bouger tout landa bien mon la réalité il y a kin a wana flambeau n'engeni ba vivre à suivre. À 7 mètres
de part et d'autre, pour 10 à 15 mètres, pour que Batouba soit loin à rail. Mais ce que tu as la rail, nous avons donc tu as déjà pris mes rails. Donc, ce qui fait que nous avons le risque par rapport à une reprise à train urbain. Donc, si tu as que lobby, na barumbu to connaître bakamoko yo et ko amener la population na deuil. Alors, tout matin, ensemble là, l'excellence, ce n'est pas possible. Tala filmé, banani bavandi na rai. Omoni banani bavandi na rai. Tala âge ya bana wana bavandi na rai. Donc liya ko sakana, liya ko vendre bana, place batu mususu ko legeza na rai. Train les canards sauté. Les canards sauté, mais avec la reprise de la coopération, on a donc contact parce que boyebi que train urbain bandi, ce que tala boy avec ça. Moi na o ce que train sengaka. Netolbaki viens le bible oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banotina koli mona 2004 il est en 2019 koli mo yate oyebi que il ça la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les kokomate mbala moko papa ni les akule liseo donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya terrain moko za wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderite mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa foizeleo mumida Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Au moins 100 à 200, donc 500 à 600 mètres pour que bandako freiner. Parce que ceux qui traînent ici bandako ya, moi na oazo sakana oyo, nani ako protéger tala liboso na biso. Parce que bandako oyo nyonso tout autour. Est-ce que comment est-ce que va battre quoi vendre dans la condition bon. Donc biso tout ça bon donc le gouverneur a CPC biso mot d'ordre mais le kola yemoko commandant de bord azaki na libanda zongi, je crois que retour na ye, nous allons passer à l'exécution, il y a ba ordre nyonso ya pesa.
Tous nos populations bazar après tout eba. Et ça va? Ça va bien. Alors, bazawa, ils aiment bandako. Parce que après bon le barba bourgmestre va jouer rôle té. Boté la bourgmestre a quitté sur terrain, boté la condition ni bat bar vendre nango. Ya ranan. Yola oza vendre. Té nazala koto. Tant que continue, nous mon la ba biton de ba vendre bo pembe na rai. Le bourgmestre a tabino. D'abord le beloni. Bon, pour nangai na ebite na mona ke place nde ya vendre des athées. Soki balingi ba créer biso moi place moko moi ko quartier moko to vendre. Si ko créer place, est-ce que tant que ko zo place beaucoup que normalement na bourgmestre pour boso la na na banda kunyoso tu ezawa mutu na mutu ayebi mutu asinyaka ne accord ya mikanda nde nini ya bamona pe bourgmestre pe bamona bourgmestre na mikanda na ebite c'est comme bourgmestre barumo na ebi bourgmestre barumo aga souhaiter papa na ebi siko présence nenga yota bino lelo na condition de boire vivre yo tant que congolais roib sa premier ministre ni roib sa konjamboka ni pour que bata pe kana bino bon na koyebisa na bakonjamboka avant na bazwa suite ya kosala soki musala awa ba créer biso place moko bakotia pour awa si babuki awa toza place to kindete donc to bando vanda na banzela na place to créer embouteillage te ba créer biso place mo ba bike batika gouvernement ba vanda batika population ba vanda moi quartier moko batonga vanda ko na ba vanda ndeko yuko monana mais c'est ndomba c'est ngo baksani ponanga nakolobaka ke no omoni mboka na biso toleki na mwa difficulté makasi po dans la vie soko zangi même moyen de vivre et comme ça moto tina niveau mo okoki ko imaginer te eza elo nzete déjà ekolaki mpona kokata yango il faut kozala na stratégie ya kokata yango nzete monene mpona kokata yango kokanisa te lokwa loketo eza moke obanda mbamo kokata yango na bato bavandi batika bango bavanda bango mpo difficulté ezali bon eloko ekomisaki bato na niveau wana eza kaka ke mpo mboka etambolaki na mwa difficulté makasi parce que omoni biso bacongolais tozangi te toza mpe na niveau ovandaka babisika boye te soki bato bakomi na niveau ovandaka na bamisika boye seke baozanga ebele mpo omoni gouvernement aza papa oyo ya libota tango aza na makoki ya kobikisa libota na ye te bana mingi babima na banzela basaka makambo ebele yango problème ya biso Congo eza ke problème moko toyebake il faut kozwa bamesure bien avant kozwa badécision ya makasi poso mboka na biso eza bien bato bakovanda na baniveau oyo te eza kaka badifficulté ya mauvaise gérance mauvaise gouvernance nde eutaki kolekela biso. Merci beaucoup. Alors yo ndeko komona gradi yo osali combien de temps? Awa nasali 5 ans na kolia babi ne grandi yo osali 5 ans ne grandi na osali 5 ans nakowuta nakobota nazatu ndenge moko babi bino ne bato bosala batrouble awa de fois ya solo biso tosala trouble awa te eza esika na biso toza awa tozokata yango à l'aise mais mboka ezotambola bien te mpo tozomona ndeti bato mosusu bavivre bien te toyeboye totala mboka ekomi mabe tokomovanda baawa na barai mais rai eza apesaka bino mpo ovanda moto apesa biso te tovandaka mpo na possibilité eza te yango moi biso tovandi pembeni moko na rai mais rai eza esika ya kovanda te mpo tre eleka na wana apesi bino bamoyen bolongwa tokei na biso totiki bango rai na bango mais eloko na kosenga kaka moko bana tozobukama bien te biso mpe tosani biso mpe kaka miyebi alors rai fe bonga tu biso confirmer ke yo moko za oconfirmer koza moyibi bopesa biso bambongo totanga te misala eza te nini musala tokwa miyibi mpo misala eza te eza bito bana na niveau boye bapere bazalaki na bambongo baosala na baonatra bapaso eza te tokomofana barai boye totonga bandako banga oyo ndako to ya tolo toye na sizo kati bayibi oyo mpe me ndako oyo mwe mutu avandi na rai ana famille dami tokotomia ndako bangila mosusu sa pont wana
bayiba ba téléphone trop bayibaka esute bakoma yiba na poids lourd makambo wana esila ndenge ya boye baluka to solution so bapesi biso mabele ata mwa 5 mètre otonga ndako kovanda opesa biso nde bambongo mutu na mutu alongo esika oyo akende na yake kovivre na balibanda. Merci beaucoup. Alors totika bino bo contempler botala ndenge nini bandeko na biso ba vivre awa po ba osenga kaka social ebonga et puis tokutana juste après. mikanda nyonso ezali komesere oyo auti kokufa bomesa ya komini oyo barumbu wazali kala yembe apesa bino autorisation te signature na ye ntango bato site kitoko basambi na Onatra ntango balongi chef de l'état asignaki ordonnance wana ya bato bavanda mokolo est-ce que ozomona ema motu normal akondima vanda pembeni na train parce que sur le lot train bando sala normalement pour le moment bato nde barespecte limite te limite ya ntango bazokotisa brique bato bazorespecte limite ya Onatra. lelo bourgmestre ayo otala bino na condition de vieux boya kovivre pour que bo trouver solution yo tant que mokolo d'abord sentiment no ezani sentiment na ngai eza boye site kitoko ezali na limite nango ya rai ezali pamba te parce que tango balongi Onatra balongi na braliment tous les documents ezali documents nyonso ezali o ezali ko lakseke c'était kitoko ezali mabele ya Onatra te po Onatra asambaki azalaki ata na document ata moko te Onatra azalaki ata na document ata moko te yango tango donc bino bolekisa limite bapesa bino nini me bolekisa limite ya bato eza na problème te limite penza tango baordonne mpona kotia brique moto atonga brique akorespecte 7 mètres ya Onatra limite ya Onatra akorespecte. Est-ce que tango barespecte te bino ntake bakonzi eloko nini bosalaki par rapport ya eloko bango mpe basali déjà ok lokola déjà tozwi déjà message ya ke bato nyonso ndenge bakomi kotonga moto akoki kotonga na limite oyo ya Onatra mètre ya Onatra te regardez d'abord exemple oyo nazopesa tala na ndako ya brique wana tala ndenge batongi moto nyonso azolanda ligne wana batika 7 mètres ya Onatra bakotika bazali respecté oyo ezali bikuke oyo ezali ndako te oyo ezali biloko tatanga balimbi batia brique nyonso balongoli yango batie brique. Ok, merci. Donc je pense que c'est déplorable oui. Ok, on descend avec le bourgmestre toujours descendre tout qui t'en a mal. Je pense que tout le monde une partie à
quartier kitoko ndenge ezali ndenge bandeko bako vivre. Mais excellence oza musala munene osa na commune. Bon, musala parce que biso tondimaki ke to sala musala ya l'état. Ce qu'on dit qu'on travaille pour la population, il faut qu'on dise un sacrifice. D'abord, il faut qu'on linga mboka na yo et puis il faut qu'on linga ko sungande ko na yo. Pour comment est-ce que le lobby se trouve là dans des conditions malamu, bande ko na biso bazawa na papa bana bavanda na conditions bo et puis to lo bayangote. Parce que mon soki ngai nazo yo kasoni ya ko lakisa mabe o eza na juridiction na ngai, eza neti nazo bombela mokonzi ya mboka mabe kambo. Ngai na yo yo kasoni te pour na ko lakisa quartier ya boye na commune Barumbu. Pour bato mona ka Barumbu bon marché, on na ka eza cité ya malamu. O kaza na place bato bazo souffrir. Lelo philosophie ya mokonzi mboka c'est le peuple d'abord. Jantini ngobila ye nabi kini bopeto. Est-ce que kini bopeto est-ce que bato bako dans la condition boy? Le peuple d'abord, est-ce que la population ko dans la position boy? Ngai lelo naza travailleur ya République démocratique du Congo. Naza représentant personnel la chef de l'État na commune Barumbu. Comment est-ce que ngaza numéro 1 ya Barumbu na kende ko bomba place a boy? Même mokonzi mboka era omona likama komona c'est comme si ngana kosa ka ngana tina ko kosa ete ataso eza likama ya mabe menaza na courage na la kisa mabe o eza na juridiction. Poso ile lobe babongisi eza lokumu wana eza lokumu wa Congo, eza lokumu Barumbu et on appelle fierté ya biso nyonso bana Barumbu. Je crois que ngai na ngana soni teke na kende ko bomba pala kisa keso comme si Barumbu makamisi eza malamu makamisi eza malamu te netina ngamona ye pour que bino moko bomona pour na mabende bakozi mamo baya komona na kozala sanctionner mais ngamona ye na kolakisa ja mabe pour que to luka solution déjà à l'avance pour que to résoudre le cambo pour que lobby ba doit vendre ba condition malamu parce que très bandi na boy ko kende na sima parce que na sima eza poids lourd avant poids lourd eza très haut le réseau relié Kinshasa ba Congo avec l'est côté aéroport côté wana soto keti wana komona parce que risque nini ezana bomona kibana bazo saka na rai sko kuna sko lo soki train bandi bana ba banda saka na rai soki train eleke bomi bana bat na secteur ya Barumbu première personne qu'on a interpellé zanani et aux alanga bourgmestre ya ngai na préféré avant mabe eya na la kisaba konsi pour que ba ko réfléchir ba ngana ko trouver solution pour que bande on a biso ba na condition malam. C'est excellent. Alors tout le monde a ce pont hein tout souk c'est un pont. Tous les images à pont très bien parce que pont eza eloko moko eza très important parce qu'il y a un homme et ça là que batuba les cana ba mituka boto ya bino moko eta boto ya bino moko ndenge ba parcelle les ali hein donc boto ya état ba parcelle et puis ba bi ba somba na l'état mais boto ya l'état boto la hygiène ndenge ni makambango et eza na quartier kitoko donc toujours pour ça ndeko. Papa la bisoboni. Yoko Molan. Papa Léo. Papa Léo. Yobo Roumelia. Nga chef de localité. Ah chef de localité. Mais bino ce tombe ba est-ce que pourquoi pour candidater la commune bino ba chef de localité pour passer information? Biso to pesa rapport. Ah limite on a tra ali 7 mètres et demi. Koto ba pango déjà jugement ba sombaka ba kolo ba pango pe ba ko récupérer moto na place na ye. Yango manike bato ba débordende ba 7 mètres et demi de ba zembe fraction. Ba yango zo mona ndenge ya ribe. Si koto eza mapango déjà bato bazaki nango o esoma ma déjà. Copie de jugement ma camion c'est ali. Mama biso rola mani. Lamba na osala mo restaurant na ngai pona bokola bana na makambo ya classe. Naza mo en Équateur 100% mambenga. Bavandi awa mingi to mona ka bandeko Équateur poani ezaka pour na libongo bon eza pona bongo te ezaka porte esika oyo to vandi yango ande tozo vanda na lamba ka restaurant na ngai awa nazo sala nano matembele après mbinjo pe yango wana na moto yango wana zo lamba condition ya revivre ne bo vivre moni ki bo vivre na ba condition bientôt bozana mo ba difficulté mak bon eloko moko ya mabe eza te to vandi na biso penza moi bien to vandi na bien na bana. Bon. Merci. Donc bota basinga était basinga ndenge avec beaucoup de dangers. Bon, bandeko ba vivre quand même. O eza snel. Oh mote. Mote papa. Benda ngo ba. Te bakura o to benda à partir direction ya snel ya la police kuna. Tu avais facture tout bobe ya kana ndenge système. To futa facture. To futa facture ya kana komana. Ndeko ya bo banda ya kana. Bon, chef du quartier kana batuneka bakubatu bakongola kaka ngoli mbongo bako pesa bata snel bango ba pesi bata snel biso to pesi ba 3000 bango ba pesi bata snel ba singo ndenge za bo. OK, merci beaucoup hein. Le train urbain et les cas de principal auto zo uta gare centrale parce que zo kende
vers Gare Andolo. Donc secteur Nabiso ya Barumbu. Donc on so boza na secteur à Barumbu et outi gare centrale et ko traverser awa et que wana Gare Andolo. Ce côté la risque de tozoloba. Bana pour preuve tala bana bazo sakana na kati ya rail. Nyonso to tozoloba sécurité nini o lelo bana baza nango pona ko protéger parce qu'on ne sait jamais avec fréquence ko ya modernisation ya nini ya train bana baza abandonner leur titre sort donc c'est un danger. Il faut qu'on arrive à sécuriser, qu'on protéger, surtout pour la site ou pour la bande. T'as la moto en avant, t'as la moto en avant, inconscient. Or que pour que le train est freiné, c'est au moins 500 à 600 mètres pour que le bande déjà soit là. Mais moi, on a le temps, on a distrait. On se le lobby est ramassé. Awa sorti, batozo qui n'a pas l'urbain, sur son bureau, on a bateau kobi melawana, bazo zonga. Donc ce qui fait que il y a vraiment une urgence à venir ko aider biso par rapport à site oyo modernisation, il y a reprise à train urbain et surtout assainissement, il y a cité oyo tozo benga cité on doit péter un Rosolana gouverneur de la ville parce que c'est vrai que yomoro kokate est-ce que vous doit un Rosolana chef gouverneur de la ville pour la situation parce que la situation moko ezia osarana ngote excellence. Bon au moni na sa publicité n'était tozo gouverneur oyo d'abord alinga makamba birote gouverneur de Zana yaza mutati kotak azana pragmatique yé koyela yé ba discours te zala réaliste yaka na ba proposition concrète mais zana makamo mususu eza pe na niveau na yete il faut que le gouvernement central gouvernement national ait pesa yé ba makoki parce que la volonté seule ne suffira pas parce que net ko zo ba mesure ya sécurité ils ont impliqué aux sociétés STPT ils ont impliqué l'État congolais ils ont impliqué la police nationale congolaise ceux qui ba moyens ñoo soto les mis à disposition était donc ba politique ñoo soto na ils ont accompagné volonté na été c'est ça la grande difficulté ngai lelo mutatini nga na terrain eza gouverneur parce que bien kazaki musika na Japon tozé ko solo na tindele ba image nyonso asengaki moi ba makamso na bakino na sina salaki ja réquisition mikana nyonso eza na mesa na ye a ko exécuter mais après ko exécuter quelles sont les mesures qui ont été prises pour sécuriser la population quelles sont les mesures que le gouvernement central et les moyens qu'il va mettre pour na quoi assainir milieu donc cela veut dire que zo senga effort à motinos ndetina ngai en tant que numéro 1 ya commune na Barumbu na betango c'était pas mokozi mboka il a encore grand temps ya koluka ba place mususu eza na ba urgence na plan ya 100 jours eza na ba priorité mususu bato ba bombaki biso na tina ko bomba te parce que yo le peuple d'abord il faut d'abord pour makamba population et comme la yo yango moni ngai moko en tant que numéro 1 ya Barumbu na boy lobby ba ya koloba mabe et rekoya ba kina pona ni bolobaki te c'est comme ça que moi je préfère aujourd'hui en tant que bourgmestre commune à Barumbu parce que gouverneur mutapesi biso musala na mokina cadre assainissement à Kini Bopeto mais ali kambo ezo concerné premier ministre na chef de l'état ndetino monga na lancer cria SOS dans ce moment on a souci makasi ya commune na eza poza moi na Barumbu to eza ke ozomona ba infrastructure ndenge za ikala ndenge commune lelo et peso passe makasi parce que on a souci ya changer vraiment commune na yo bon à part que za la moi na Barumbu na congolais pour peut-être avant na koma bourgmestre ngai Congo epesi nga nyonso etangisi ngai Congo etambwisi ngai bisika nyonso na monde mobimba na yebi ba continent nyonso pour na Congo parce que nazotala ndenge to vivaka so toza na libanda na ndenge tozo vivre na mboka na biso na lelo ba pesi ngai mokumba ya kokamba batu fo naza na souci ya komeka ko sala oyo to mona ka libanda ne to vandela ka libanda to sala na mboka na biso soki na sala na mboka na biso sko tina o ngai Congo etangisi ngai ya nini tina o lelo Congo etinda ngai libanda kende ko tala eza pona nini de tina yango ngabiki ngai nazo beta sete pour que population ya Congo et particulièrement à Barumbu ait retrouvé donc sérénité et puis eloko musu nazo beta sete lelo o nyonso to na ngambo ozo mona eza ba libongo nyonso to wana eza Barumbu mais ba pesa nyonso ekenda Gombe ba pesa ngo bonboni ngo nyonso to ekenda na Gombe nyonso ekenda na Gombe porque nyonso eza Barumbu so bato alandi histoire eza Barumbu bazongisela biso ba teri limite ya colonial na biso parce que ba moyen nyonso eza tout autour réseau généré na niveau ba libongo so lelo ezokota na commune Barumbu eza na ba problème mususu tokozela ka rétrocession te tokozela ka gouverneur te tokozela pe mokozi ya mboka te ba mekana na komiti pe na place ya commune Barumbu ba monela ki biso mingi Barumbu bazongisa yango sima mingi na turo ba mekana ko comprendre que Barumbu toza na besoin te tozala ba marche pied ya bato mususu histoire ya kala ezala ki soki bato baye na ba boatu batelemi na babwatu bakoti be bazoteka biloko na bango bazolanda canal bichaku nde place babita liboso babanda kotonga banda nde place Barumbu ebanda mais ere bandi Barumbu lelo komiko ekokoma Gombe ndenge nini ça passe makasi ça la kapasi poto yebi histoire ba koko na biso ba ngai mama leki na ngabanda oteka na libongo bokilo na ngai banda oteka na libongo to yebi histoire wana to koli nango
non balibongo ezongi na compte à Barumbu et permettre au moi moyen wana pour que tu aies hygiène ou ça peut maka mususu na ndenge ko et ko permettre les commune aux anaba moyen ngo ko bego se subir na ba besoin mususu parce que les autres toujours ba que to sala musala rétrocession et yaka mais rétrocession est d'abord pour l'investissement ya musala ya l'état. Et ça pour l'assainissement, un bon assainissement jusqu'au lieu. Ce hôtel, ils ont posé ce problème, mais surtout retrouver ne fût que financement. Bon, mais quand ça c'est si vous avez bon, on est combien par jour. Sur les autres, on a caisse à la commune va se développer, qu'on résout Bamakamusus. Donc bref, Bamekana no Mokozambo Kalelo a se penché na historique ya commune à Barumbu pour que Bamekana ko aider la population à bien retrouver ne fût qu'à sourire. Nassir, et ça passe dans mon thème. On a bien excellence chef de l'État dans le souci à Baïmbo, dans le souci à la population. Commune à Barumbu, c'est une commune stratégique. Ils ont relié Gombe. Ils ont relié la commune Belé. Commune à Kinshasa, la commune Belé. Bota la langue Tozali. Bota Eska Tozali. Bolegana na poids lourd. Bota la rabo critique. Rabamsou ba loba. Boebi réalité. Yaninité. Moi je pense que ma ramo beaucoup ça au loba. Balibongo pour te relancer de près. Il faut qu'on compte à commune à Barumbu pour permettre commune ya Barumbu pour encadrer les jeunes. Bota ba jeunes des bâtons de Bela. Pour critiquer peut-être la musique mais sans pourtant la réalité. Moi je pense que ça passe ma casse. Papa na moni peut toucher ma casse. Limite où tozo tonga où tozuili ya 7 mètres au muninda ko. Parce que où izabi kuke tango moto azolinga kotonga siko nyonso wana zolungwa. Po yela kisake limite ya rai na limite au batongi ba respecter droit on ba violer la nenga libanda kuna maintenant bikuke o ya bato les ana limite on a traité parce que eza biloko ekolungwa le même jour ta la limite o tozu yango wana ndako ya brique. Merci beaucoup. OK. Yaya ça va bien au moins non telegnanga lekna vous mettez ça yota bino lelo au CPL comment on a onanga ornite comment on a ni ornite bino qui classe tes points Token lundi. Pourquoi tu peux classe au fait? Non, parce que nous classe au fait. Moi c'était Félix Tshisekedi. Non, parce que nous classe au fait. Non, yebi. Classe au fait là, parce que nous. Tshisekedi. Tshisekedi Barbara papa nani? Tshisekedi Lazana. Tshisekedi Lazana. Azamu Konjekulu. OK. Très bien. Je pense que même Nabana, Baïbi qui est. Oui. Et le côté pour ma vie soit terrassé. Terrassé où? Terrassé en haut. Terrassé, bien vous tournez na serre Kotaraï. Tout niveau terrain à locataire. Au monde a sorti main na poids lourd. Hein? Basala 1 mètre 20. Hein? Faut mailler ya boyer et ya comme mataka boyer. Il m'a na poids lourd comme na retard. Bazwa solution ya route ya Pauluro terrasse bimane kuna na Pauluro ko bino babi awa kindumba ko sangate na bana bino la partout awa neleki te awa to la bana elle wa pakajuma te oko ba te même tour na pourquoi comment na nduma moko azawa te banduma bazaka na mboka te kimoyibi pe makasi babota wa bate bi bana barumbu ne bazota barumbu bana aka bongo awa Ah, c'était kitoko. C'était kitoko dans la commune. Commune à Barumbu. Mais comme nous avons totalement bango et c'est sili nango. Bazo y basute. C'est bon. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo,
bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner bosomba décodeur wana mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV décodeur et CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bozotan. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie za CPLA TV.